Les rois de la forêt à papa, biso tous abana que ça soit ko bunga na biso mais papa tika toujours papa, moi na pas tika toujours moi na. Wera wana zali papa na biso. Wera ayoka ka biso mawa kolo nzangu. Yokela wera mawa obatela biso. Atala na vie na ye, atambola ki ndenge nini pona koluka succès. Atambola ki ndenge nini pona koluka ba gloire to na luka. Après avoir gozo ba gloire na tulela za na vini. Voilà. Bikota kota na bombe ba kota. Miso pe ba retour ba makambo susu. Voilà. Ozo comprendre. Lo musulo to comment ko accuser batu. Otambola ki ndenge nini. Ya on a vu mutu foye ba kotambola na mokili. Mokili za ya biso décréta mokili azali. Wa kili ko na si azali. Clan Wenge, on dirait toi maudit. Clan Wenge nyoso. Té, clan Wenge maison, mais on dirait toi maudit. Yesu va accepter malédiction, à Monica dans la malédiction, il y a la malédiction. Mais na combo ya biso ba na maison mère toi na malédiction té. Mais batala ba vie na bango, batambola ki ndenge nini. Bokota ki wapi, ba sacrifice nini bosalaki. Ba alliance nini bosalaki. Donc yende aluka bénédiction na bato ya yebi batambola ki na bango. Pour misusu baza bakata banyama baboka ba misuni misusu na bakon po gambela awa baboka ba misu ba misa wenge yebi bango. Oh. Pauvre pécheur moko bon. Voilà. Luka elonga nzambe na ndenga bosolo mekolo bakate ko te toza maudit te yo nem toza maudit. Bandule ya robeta na poto ya bandule oyo ba futaka ba vie. Jamais je suis monté na podium sans signer un papier. Bandiri sumakambo yo c'est bien sûr. Oh là là. Il y a des sentiments qui sont animés. Tu peux regarder dans Grand Paris. Azalaki te bilim d'azalaki te. Yé moko na beti te ba beti 12 na podium moi. A beti te. C'est le télé canara na couleur zo baluka. Atrega ndeli. Tu vas essayer pas atrega ndeli. Yé ba bizaka yo to ko kamuno mato ici place ça c'est là maman. Do bien ko humilier. Mais biso ko plus d'humiliation de. On a somma bilamba ba ça doit tina bilamba la côté. Zala on na loge yo ka ndé bato finga ka ndé paza. On a ninde comment yembi ba je n'étais pas fait rigoler. Ninyobi pongana bikai tazosila nzoto choisi sobenga na vivre bato mokili bakomi okamona pourquoi na koma mawa boye ndenge akomi mawa ye Ninyolobi pongana bikao susila nzoto choisi sobenga na bika bato mokili akomoka mwanga pourquoi nakoma mawa boye ndenge akomi mawa biso de mana oyo kana imana zolo ya imana zolo denga na imana zolo tiens biso ye mana zolo biso ye mbara tabino que le roi de la forêt yende bixu ya musique congolaise soki yazalaki te me musique ya Congo oyo ata kombo ya wenge metolobela ngo sauter mais comme yazali ya moni kombo ya wenge ya toujours likolo TBCB j'ai profité en fait oui ya bébé oui kombo eza ya maison mère awa toza chez maman Nicole Malonga yaka eza na poto na yebi te yaka tokiti na metro chateau ngutia daka yau awa uzomona kimbondo oh la Paris jela na oyeba asaka amoni ndazabo asaka so bina lula metro bisa batani ngaba ba nini tanga awa toza yaka soni na place tokoti aza mwana mboka maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyoka partout dans le monde Nicole Malonga awa toza maman awa toza devant vous toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3 awa naza na produit spécial ba produit oyo elongolaka attache
tozolobela makambo ya batampo bamama babebe ebele bamama bazotambola kaka na bapoudre na bafond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na chateau na ye mpona kolongola batampo ya bamama banduki ya bamama oyo baza na besoin kosala taille mpona kokitisa mabumu, bamama oyo baza na besoin ya kosala baforme kalingi azala na tolo monene alingi azala na nsima monene baanche monene mipende monene. Mama Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 nateka baproduit ya kogrossir bafaire sein mollet hanche. Non, yozomona te eloko ezanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko moni ekoki kosuki wana sine kopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na Lesi yeyo azobongisa loposo baproduit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire ya mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto banda makambo ngo kala awa toza oya tenango Nicole Malonga. Qui a dit que Bandoule kozonga te chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge. Poussana tovanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la CDC. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na bandole pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité FM Moko, Afrique Info, avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Salut et bienvenue encore une fois sur Afrique Info Télévision. Nous continuons à voir Afrique Info Télévision, une chaîne d'actualité. Merci pour vos suggestions, surtout vos remarques. Oui, ça la rate, donc c'est ce que moi, Béré Zalaki, Ezanga Bongo, Alvine, Lutumba, maintenant Franck Stéman et depuis Mikili Poto. Pourquoi pas Merveille Mampouya derrière la caméra et puis la régie finale, Kaka Emoro Merveille Mampouya et Toza Bongo, la salle de fête Étoile Bleue, et juste un avenue Maringa, dans ce salon numéro 83. Et bongo, na petit mot na gérant Deo décor donc Cédric Moteno Yangwana et merci aussi à le véritable et les seuls code mondial ce Yawili Moucheni. L'actualité nous impose aujourd'hui Yakolo Bela Péaroyamaye, il s'agit de Dinara, ministre de la Chant, avec lui on va essayer de parler sur concert à l'Euro de la Forêt où ils ont dans le mois d'octobre et puis tout bêta vraiment l'actualité et belé Yawenge Musica maison mère avec Dinara. Et puis pour marteler surtout sur concert il y a le 18 octobre 2025 il y a le roi de la forêt Nadidas Arena. Et puis bienvenue chez Alvin Dinara.
Ouais, merci Alvin, merci. Merci Nabatoutou Barotala Bisso. C'est bien moi de général et ministre d'ambiance, du doyen de la faculté. Bonne santé. Ouais, santé ça bien. Nzamba Obatela Bisso, après si Bisso souffle de vie, tout comme ici, Vangazou le Toto, on est plutôt bien à Congo, Vangazou le Toto. Tout ce n'est pas base na bankuluna Bisso, ni on se base na Bisso. Pour que qui mise en Amboga Congo. Voilà. Boni Wenge musique, boni orchestre. Comment m'en voulez quoi? Ouais, orchestre dans l'ensemble, ça va. Ça va. Déjà, là, comme on dit à tout seigneur, à tout honneur, bah, bonjour et belé na boss nanga le roi de la forêt. Bah, bonjour et belé et pas ya maman si déjà ma pata saki, pourquoi pas annoncer aussi exaucer Glady, trésor malou qui n'est pas États-Unis. Et puis na CG Junior Katakata, Dr Pichu Musungu le DMC. Et puis Messie Bona Bomanda, Topé Soambote belé. Les cordes papier voilà donc voilà. Voilà, ça c'est bien. Et actualité, ils ont un concert au mois d'octobre. Ouais. Dans Adidas Arena le 18. Et après Grand Paris Arena, directement affiche Bimi, il y a le 18 Adidas Arena. Ouais. Voilà. Mais affiche wana, na moni le roi de la forêt Simbi et P. Tout le monde a date et puis salle d'abord choix à salle Adidas Arena. Ben, ils ont les retours du roi. Donc, en fait, première meeting, c'est là qu'ils ont na Arena Grand Paris. Tu as une capacité à 9000 places. Voilà. Tout ça qui débordement parce qu'il y avait aussi un monde plein dehors. Où qui voulait pouvoir dans un concert. Mais comme il n'y avait pas eu d'espace, tu as vraiment cause souci. Quand le monde est comme Internet, il faut aussi habiller par ligne dans la FNAC. Donc voilà, je dois sous-tenter à côté dans un concert parce que la place est limitée. Et on est à premier mi-temps, vu que le roi de la forêt, à tout moment, a posé des actes, il y a une nouvelle énergie. Voilà. Nouvelle énergie, alléluia, public, tu as une génération Bexo. Génération Bexo, cela veut dire bana o bakoli le bandeko na biso lelo bazana ba 20 ans. O ba comme ba majeur quoi, je dirais. Voilà. Donc bazana ba 18 ans, de 30 ans. Bangonde ba tondisa concert Arena Grand Paris. Il y a le roi de la forêt, génération Bexo. Génération Bexo, cela veut dire musique à le roi de la forêt et à Bexa Bango, na France na Bango, parce que papa na Bango, ceux qui ont 2003, 2004, 5, 6, au moment où on a un concert, il y a double Zénith, il y a Bercy, il y a Olympia, tout. Au moment où on a un biso, il trop, les parents ont dit musique. Mais si les parents ont toujours musique à le roi de la forêt. Il y a Bexa Bango trop, et puis dans la vidéo, il y a bien, n'a pas le roi de la forêt. Alors, lorsque on peut baser âge, l'apôtre Paul à l'Oba, dans le proverbe Moabi, quand j'étais petit, je parlais comme un petit, je mangeais comme un petit, je buvais comme un petit. Voilà. Lorsque je suis devenu un grand, j'ai tout disparaître, tout ce qui était de l'enfance de moi. Alors, toi, tu as la musique à Bexa Bango. Lorsque tu as adulte, baser âge, comprendre que non, musique aussi peut vivant. Comme l'artiste à question, il est toujours vivant. Nzambazo PC toujours souffle de vie, beaucoup d'énergie, beaucoup d'inspiration. Comme on a date, il faut tout assister. Les parents sont fanatiques, biso peut dire fanatique parce que musique ana et bexé biso en France na biso. To connais la musique wana. Il y a un Grand Paris Arena, tout ça qui confusion totale. Ba fanatique a wenge, ba kola, ba papa bon na 90% ba jeunes on de 30 si 18 minutes ba ke belé na salle. Bango to benga bango génération Bexo. Il y a un même Chili, bandeko tout le lot même génération Bexo na niveau d'artiste ba bina kata Europe. Bango tout na ba grande salle tu ba rebeta ba Bercy na ba Arena. Ba ozang ça chaque artiste azo beta azo prester, ozang ça moi partie à maison mère aux angate. Vous comprenez, moi partie à maison mère aux angate parce que si ozang si partie à maison mère na concert no sait que ça nous les soum. Et vous savez péché parce que mon takaton bazo toucher moi au moins ba toucher comme moi chrétien maison mais au moins et ningisi ba salle na bango. Biso mon soton to yaki ba jeje bon ya roya na biso to betaki na bango. Bah demander encore le roi de la forêt, papa peut ça sur deuxième mi-temps. Tu préfères tout na Adidas Arena. Adidas Arena est bon na porte de la Chapelle na Paris. Tu écoutes na wana le 18 octobre. Génération Bexo bangonde bat bana makam. Voilà. Et on peut le roi de la forêt tali bon tu vois que non peut boiter. Comme il y a les retours du roi, le roi qui était à l'affiche et c'est d'abord à ça bango na ba nostalgie où il y a Bexa qui bango et ça li bango bien. Là maintenant la deuxième mi-temps tu vois ce qu'on a une nouvelle formule. Nouvelle formule. Toi la nouvelle formule.
Voilà. Départ unique. Voilà, ça c'est bien. Dinarai, et puis on a le roi de la forêt. C'est significatif. Il faut les avoir de. Si, c'est significatif. Dans les sens. Tout geste est significatif. Si. Et ça, significatif, cela veut dire l'épée déjà nettoyée biango. Et ça, dans terme spirituel positif, et ça c'est la justice. Et peut signifier justice. Et peut signifier parole. Il y a le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Ce qui va comprendre le message de l'épée, on a en Ephésiens 6, verset 17. Ephésiens 6, verset 17. Juste à 17, vous comprendre le message de l'épée. L'épée, c'est la justice et puis c'est la parole aussi de Dieu. Mais ce qui est toujours à ma commune, vu que le roi de la forêt est papa pasteur, pour moi, si je maman pasteur, il y a papa pasteur, dans la famille trop religieuse, trop évangile, on a travaillé dans la évangile. Au moment où Christ, tant que vous apôtre, revêtez-vous avec vos armes spirituelles. Vous avez des armes spirituelles, il faut vous en avoir. Il y a un monde qui a belé, ça a astuce, la purification. Et ça, des armes spirituelles, ça recommandé. Tout le monde a des soldats charnellement, ils ont des armes charnelles pour la défense. Tout le monde a atteint Moïse, au monde a Moïse. Moïse a dit que noté, Nazaraka, Nanzete, Betan Zetan, Zetan et Bungamaki, et Melepe Banyoran Tuya et Pharaon. Voilà. Et ça, Nzamba Ebineni a celle à à chaque temps. Donc le roi de la forêt a simbi épée, c'est significatif. Cela veut dire que tu n'as pas de exécution et belé. Phénomène combattant, musique kobeta, musique boyeboyete. Tu passes dans ma galère et belé, biso to cheki ma date di boso, date rata to beta ki amoti. Tant que tu bêtis sur Arène à Grand Paris, les gens ont vite compris que non, le vieux il est toujours là en forme, avec toute l'énergie, avec son équipe. Bah comprendre que non, vieux a toujours dans ma cam. Et Mimi va contrer pesi ma cam belé. Et on vient simbi épée. Épée cela veut dire to kati ya mabe to tiki yango. Voilà. Tu es sur tout être en fait dîner au nouveau. Ndenge Seigneur Jésus-Christ, Nicodème, dans Jean 3, il faut être dîné au nouveau. Nicodème a tourné Christ, mais le robot a mentionné déjà la colibou. Dans le moment il faut un baptême. Parce que tu as deux sortes de baptême. Tu as un baptême pour la repentance et le baptême du fait, pour le pardon du péché. Tu as des gens qui sont Adam et Ève. C'est l'un chrétien qui est selon la Bible, parce que tu as la Bible par la foi. Tu vis à monter, mais tu vis à bassin, il y a un foulouse qui mbam, tu as un bango, koko nangai, tu as un bakoko nangai, tu as un vita, baya vitankanga, baya nzinga, baya mafuta. On est ancêtre na biso. Alors peuple a sans culture, a peuple a nil, a peuple sans repère. Tout autant il y a batu musulman, mais photos a peu fort na oya biso moko. Voilà. Vous comprenez? Donc tant Christ a ébissé que te faut botama mbotama, ça veut dire il faut un baptême. Baptême est pour le pardon du péché. Il y a un catholique qui a un système Yamaï. Jean-Baptiste a lobby moi je vous baptise d'eau. Il y aura quelqu'un qui viendra après moi, celui-là il sera plus fort que moi. Celui-là vous baptisera du Saint-Esprit. Voilà. C'est le pardon du péché. Il y a un baptême, il y a fait. Il y a un baptême du fait. Ça c'est bien. Il y a un moment où Christ a dit, Maïta va baptiser signe à Colombo Yaki. Pour cela, les rois de la forêt Simbi épée. Tu passes dans un moment où il y a difficulté. Tu vois qu'on a un moment où il y a une abondance. À niveau mieux comme ça, il y a une date. Tu as boya Paradidas Arena le 18. Tu as bongo, tu as déjà à Bruxelles. Tu as un concert à Bruxelles le 28 juin. Donc après, avant Didas Arena, on a kin, tu as été dans la ville, on a profité de tout, on a passé vacances dans bango. Déjà le 10 mai, tu as bongo na sur boulevard, na café musique. Na café musique, ils en diagonale à cimetière à Gombe. Tu as été VIP, on a batubaya. Depuis que tu as été tu as dimanche. On a béni les visionnaires et rataki Vimboula et betaki dimanche le demain tous à bongo awa et puis quand la mine était avant de voyager le roi de la forêt a zopé sa public qui n'a départ unique générique ils ont makamunango avant de pesa et le 24 juin tous au Lunga Congo précisément Kinshasa pour que tu de Belgique tu Lunga le 24 tu comme en Belgique le 25 juin tu presté en Belgique le 26 na couleur café. Le festival Couleur Café, précisément à Bruxelles, non loin à Tonium. On a le 28
Et puis le 10 juillet, tozala bon na kata Paris, na Parc des Princes. Il y a encore un festival les awana. Tobé tawana na Parc des Princes na Paris le 10 juillet. Tozon à Kinshasa le 15 juillet, tozon na kata Kin. Le 16, tu se dirigé mbalamon quand tu es Matadi parce que na Matadi, tu as un concert le 19 juillet, tu es na kata Matadi na Kermesse Mouzana, pas comme les autres monites. Tu es mikili, tu es mikinité, mbalamon tu leki tokei. Toki na mbanza wana za bola na bit na bola na munu kwa donc Matadi ya beto monsi donc ya bana Matadi donc betuke bula conseil monsi ya ngolo na kati ya Matadi bana donc mukina kubukile bapanga ya mutu ya Matadi bino kwiza le 19 là na kati ya Matadi le roi de la forêt andire ko uta miki to zalandi wana siku wana badati musiko ya mais après sikoyo tozongi siko Adidas Arena le 18 octobre. Voilà, tokenon on a système il y a Arena Grand Paris. Tout réalise différemment. Pourquoi on a vu bon par rapport à l'invitation? Ouais. Oui, il y a un peu de polémique et belé. Mais est-ce que tout repose à bon ou tout est à surprise? Le roi de faire bon mille bateaux. Ben tout est à surprise. Ils ont la même formaté. Voilà. Parce que Maramoto Sagi n'a rien à Grand Paris. Il y a un monté au sein de Adidas Arena. On dit que ça va être aux Angaté parce que billetterie déjà ils font un bon le 13 mai. Billetterie ils font à partir de 12h le 13 mai. Bah tout il y a vraiment bah somba billet na bango. Ba catégorie tout ezala wana bosomba ba billet tout ça makamto ça qui na arena ti to comme ko ba billet le jour J non to beta da soldat dans une semaine p boyebi ka majorité 80% arabiso maison mère donc to beta on déjà vite fait et ça la biso trop bien ça c'est bien et national il y a mise en place il y a mise en vente plutôt ils a le 13 mai 2025 à 12h selon la fiche ouais c'est ça sur site il y a Adidas Arena Nebourou Somba billet donc mise en vente c'est le 13 mai 2025 donc bientôt là parce que toi aussi c'est déjà mois d'avril et il y a 12 heures déjà dans le site il y a déjà ça rien à Bourou ils ont la possibilité à Somba billet pour un concert à le roi de la forêt Zabongo le 18 octobre 2025 voilà il y avait une vidéo où ils ont circulé je crois si c'était pas hier ou avant-hier dans mon délégation il y a Maison Mère après plusieurs vidéos et il y en a qui circulé sur la toile il y a un abisso Diego ex-animateur, il y a Maison Mère, Ozaki Bongo malade. Tu belé bajijaki que wenge bosundolié, wenge botikié parce que tout le monde a yemo quoi. Par exemple les boga comme ta sunga qui met tout le monde lobby. Tout avant-hier si je m'abuse pas, Papi Kakol et puis quelques membres de l'orchestre, bagné ko talai. Voilà. Wera wana zali papa la biso wera ayoka ka biso mawa kolo nzango yokela wera mawa obati la biso na kumisi na santo ben oui bakina otande kona biso Diego aza souffrant yo zakité non ngala zakité moi dimanche ngala na ba émission na ndosa na ville ben eza non normal les rois de la forêt za papa biso toza bana que ça soit ko bunga na biso mais papa tikala toujours papa moi na pas tikala toujours moi na et papa Moutaye Bagani a rosala na moi na et le roi de la forêt a bagitanini à rendre visite ou soit à reporter en plus na ye ndeko na biso aza souffrant aza rasuna biso na maison mère était mais vu que a sala pe mon sala na maison mère et a sala pe makamo sala que c'est plus sapé ba fanatique belé à maison mère le roi de la forêt était d'abord humain était ambassadeur de la bonne volonté des enfants soldats de la Croix-Rouge et à Jijaki bon il y a porté à Otinda chef d'orchestre c'est bon de la machine et puis na maman Claudine qui n'a autant fraîchement mis qu'il est qui bah qui n'est qu'au rendre qu'on a besoin Diego visite donc voilà vu Gaza hospitalisé voilà bah quand il simple visite moi si a maladie na ko là parce qu'ils a peut-être puis moi récompense na par rapport à parcours tout chez moi mais Diego déjà na wenge pe batu ba fanatique ba yebi musique bien ba yebi que Diego azala plusieurs fois na prise en charge à maison mère plusieurs fois le roi de la forêt a soin à Diego voilà donc ils ont envoyé libosoté vu que tous abatu d'autres pays n'ingana rati donc on a ce pays d'autres n'ingani voilà il y a un cinq ba apporter moins en plus parce que Christ que pas na biwa qu'il faut avoir l'esprit de l'hospitalité voilà, donc l'esprit où il y a resunga il y a solidarité il y a assistance il y a on voilà apporter une main forte avec voilà ça c'est bien et Dinara pour ceux qui disent parce que dans l'année moko il y a animateur pe wingi malgré ça rasuana te lobeso alobi makambo ya Diego za problème spirituel
akende pa basango bameka kolandela ye tout ça et puis alobi clan Wenge apparemment clan Wenge précisément maison mère boza maudit donc c'est là abi boza maudit et na clan Wenge voilà. C'est déjà pour nous Diego quand on est spirituel na habité mais tout le monde a vu faux à la vie de prière là le qui le sambo ezate voilà nzambe baluka ki na ngonga nyos tout nzambe lobi te pas moza bien lelo ngana bokisi nzambe ozala circuit parce que diable a veillé air tout il mon nzambe abi que malheur à vous la terre car le diable est descendu sur vous alors il faut ozalaka éveiller spirituellement et charnellement kozala ki di baté donc nzambe baluka ka à tout moment otamboli kozonginda kokumisa nzambe parce que quand la moment c'est de otambola boy bato baleki biso na balar na baboté na bakombo na makambutu ebele bazo rendre âme mais nzambe bagande barendre ba alam na bango mais nzambe bateli biso ngana yo moyena 0 francs et loko moko te kaka na bolingo na ye ndeka bible zelo bakaza riche en beauté lent à la colère to kosala mabe ebele mais nzambe limbisaka biso tout le na ngonga nyos tout parce que diable est paralité et monsieur mon de komiye banote oyo zali mais muta na misuka tozo comprendre oyo alvin azali arotika okimiete akobundisa yo voilà yango moni ke mutu er tout faut tele makana mabondeli il faut tsaka d'abord nzambe liboso na vie na yo parce que ndeka Salomon abaka tout est vanité après avoir kozwa basi ko sala vie toi salaki mais na suka nango rotika tout oyaki maboko pamba okene maboko pamba est-ce que c'est vrai que vous avez maudit Clawenge bon par rapport à Rolobaka ndeko na lobi que tu as maudit donc c'est que yene mutaza maudit T'es daza maudit, t'as malédiction. Donc yem daza maudit. Yem daza maudit. Comment va tu me sous baza béni? Voilà. Comment va tu me sous vina banza ma très paisible. Donc yé banzela zo lega donc yene daza maudit. Ya lukande longanza me makasi na vina ye. Alors par rapport au sous suite à bandeko, ba Diego. Ben oui, kasi yene daza maudit. Banda kuna bango bakotaka. Ozo comprendre bikota kota la bango bakotaka. Miso pe ba retour banka mususu. Voilà. Ozo comprendre. Lo musulo to comment ko accuser batu. Otambola kindenge nini yango na vie mutu foyi ba kotambola na mokili mokili za ya biso décrétant mokili azali wa kili kona si azali ah bien que chercher d'abord le royaume des cieux le reste c'est tikali to et repesa melabino et lobi ka te photo nganda ko étage na vino de pour sentir ko za bien non oko tonga pe ndako étage mo na vie ya mabe po l'homme riche na pauvre Lazare ba vivre né na kata mokili Lazare azali ne lokote homme riche au la mesa mikou et quoi na c'est Lazare zoé la on a bamboa mais na ces jours des morts Lazare azaki na arrêté royaume des cieux homme riche à qui enfer a commencé un fils qu'un goutte d'eau a sengali atalitanga ya pamba ya mai yem de qui riche voilà on se comprend richesse tout au luka to vivre belé na ces jours des morts qui na kata mokili au ça 80 ans non rentable to beto maboka a wumeli a sali siècle a wumeli mais calculer depuis baloba na so yeso ko zonga ti lo zonga raté combien bato bazokota na sama belé ti lo bala mukati voilà babimate zo siko batantu wana basala ti le no résurrection salamité parce que résurrection fait salam parce que ti lo na salamité siko na vie o tozo vivre charnellement tozo loba na vie o tozo passer dans ces jours de mort jour vini leki moulai voilà ça c'est bien comment on lengela d'abord côté to kinde to yebité tozala bien na kata comment va papa bongo eza manque ya reconnaissance il y a clan Wenge o lelo mokili so yebi lo beso c'est Wenge te yekutu côté ne kutu kuna na ko toucher te ko yeba yo pas étalier na makamne chacun portera sa propre charge ozo komoni na galette étali sibiso mudamdam na mikumba na me batala ba vie na bango batambola ki ndenge nini bokota ki wapi ba sacrifice nini bosalaki ba alliance nini bosalaki Yesu a accepté malédiction, à Monica dans la malédiction, il y a la malédiction. Mais na combo ya biso ba na maison mère ton malédiction te. Ponga depuis na zana le roi de la forêt, non na bisanga te ke ndaka nganga boya. Ah bara ke boza la makasi na losambo. Le roi de la forêt pesa biso exemple mo abi, bo mona to ba match beta nganga ya ngambo na ngambo ba bunda. Mais nzambe na nzamba bunda te parce que nzamba ka moko. Voilà. Donc yende aluka bénédiction na bato ya yebi batambolaki na bango po ba misusu baza bakata banyama baboka ba misuni misusu na bakon po gambela awa baboka ba misuni ba misa Wenge yebi bango oh to aussi poser cap tant on le bon c'est comme ça yebi la liste de moi sala bon donc basala ba makambo basala a commencé d'abord par lui-même yemuto ay ko lo ba makambo bongo atala na vie na ye atambolaki ndenge ni pona ko luka succès atambola ki ndenge ni pona ko luka ba gloire to na luka après avoir gozo ba gloire na tout le laza na vini voilà
Vous comprenez? Donc, tout ça d'abord beaucoup plus un examen de conscience. Tout ça a été pour un sentiment, mais il faut te réfléchir, ça va beaucoup plus. Tout ça a beaucoup plus intellectuel, à vrai sens du mot. Pas par rapport à ceux qui s'exprimer bien la langue de Molière. Et toi, tu te considères directement que tu es intelligent. Je ne pense même pas si c'est là le cas. Donc, en France, il n'y a pas de cons. En Angleterre, il n'y a pas de fous. Parce que tu as commencé à la langue, on a dit ça aux Amaïli. Or, il y a un côté. Or, il y a un côté. Il y a un côté. Bible, apôtre Paul Azolobani, la sagesse que vous avez, ce n'est pas la sagesse de ces siècles, ni des chefs de ces siècles. Voilà. Ça, c'est bien. C'est la sagesse qui vient d'en-haut. Vous comprenez? Mayelo toza nango, déjà mayelo te, to luki on a ba classe te, to botama nango. Dieu lui fait grâce à ce qu'il veut. Voilà. Vous comprenez? Biso toza ba Eli, toza ba appelé te, mais bon baza ba appelé, monsieur nakata ba boulong. Ya on mone sukiri ba ndenge sukiri bango, ba komi ko mona kendike baza maudit. Vous comprenez? Parce que par rapport à l'étape ba ole kanango. Alors ba bosani que vignos tout et ça na ba étape nango, ça ba côté positif nango, ya pe na ba côté négativité nango. Ba ça lenza me kuta makasi ba mvuluzi ki mbango ba persécution ba mvuluzi ki mbango ba leka nango. Ba betele biso ba masolo ba Job na ba Bible eti. Hein? Tu es comme masolo ba Daniel na libula ba kosi. Tu es comme masolo ba Shadrach ya ba Abednego, ya ba Meshach. Vous comprenez? Donc tu es bi makambo mo ebele na ndenge ya spiritualité puis na ndenge ya vie charnelle. Donc, oh, tu es yaka tellement na mabondeli, comprendre que vie est ok bongo. Ce qui tout moi en Zambie, bah il s'abuse que Yesu moi en Zambie. Aya vivre na mugi pendant 33 ans. Bah moi écoute du mo boye. Donc na habité il y a humiliation, bah tiens na croix de toi la montaka na. Voilà. Siko. Merci beaucoup. Pauvre pécheur mo boy. Voilà. Luka elonga Nzambe na ndenga bosolo mais ko ba te ko te to za maudité, yo nem to za maudit. Na ba na bino bokota bikota kota na bino, bino nde ba ba maudit. Nous sommes des nous on est bénis. To za bénis. Même pas charnellement, mais spirituellement, on est béni. Parce qu'on vit avec la tranquillité, avec la paix du cœur. Ma bogue est mal en maquillate, bana va vivre à l'aise, bana moto tranquille. Oye ko ya lobi Nzambe, oye ko arriver, Nzambe soit permettre on salama salami. Soit bien salamate et ko salamate parce que bana ba mvuluzi kimbangu, bana ba nkulu ba mbazi bazara na biso papa. Poto les solo. Ba mise bele ba lekina wenge ba pesa ba témoignage sûrement melega na wenge. Tant yo oro lo babwe. Et comme ça biso parce que toyebi na Frank Cap ya Lobango bombo ko jaka Lobango et ba mise bele ba loba ba sacrifice bele ba sala na wenge musique à maison mais ba sala yango pona ko luka ba gloire ebele papa. Mon peuple périt par manque de la connaissance, bazanga yi connaissance. Vous comprenez? Bazanga yi connaissance. Na wenge soko dans esprit to legate wenge 12 lege bele faut amta spiritus. Mais est-ce que spiritus ba biso ka spiritualité ezana ba dimension par dimension? Vous comprenez? Nous sommes hommes spirituels. Nous avons des disciplines, des principes, des jours, le lieu journée saint. Il faut tambola, il faut la boy. Tant on faut concentrer, période, il faut l'examen boy. Mais bien, éviter tant nous avons le père spirituel, nous avons contrôlé, nous avons le père spirituel. Nous avons fréquenté papa, nous avons prophète pour le compte de Dominique. Nous avons des dimbangiste. Nous avons des gens qui ont moins de tout dans 4 coins, il y a un monde de Bissika Baza. Nous avons des pratiques qui sont là. Que si on a coûté na contre ta na biki na obela bo na okende boy yebi code familial ya famille na bino oyebi yango te omoni tozo négliger makamso mo batebe ba ole ba malédiction parce que oyebi code ya okota na famille na bino te obela ba ancêtre no ba répondre oyebi yango te déjà mboka na bino oyebi yango te territoire na bino yebité province na bino ko yeba province na bino territoire na bino yebité village na bino yebité koko ya koko na bino mo bazaki puissant danger oyebité mundela yebisa biso ke non koko na bino na kindoki so kindoki no sto boaki yango or pouvoir ancestral na bino yango wana ba piso mtobela ka wana tape bokoko ya ba mindele ya miko ya bokoko ya ba juifiti boyebité voilà si d'autant ba piso melaka makasi piso me komama na 4 personnes ba comment piso mané ba bela ki eza ba force égyptienne. Ils sont trop puissants. Ils ont beaucoup de choses en épreuve. Voilà. Merci beaucoup, ça c'est bien. On voit ça c'est important de négliger. Ça c'est bien. Il faut comprendre qu'il fallait que vous tant que comme nous sommes déjà kokaki, tu fais des centenaires de tu fais qui bah qui pas vite à basala mangambeli. Mais bah il a besoin de la classe, batang sa biso ba Jeanne d'Arc, batang sa biso ba Morabi ba Dieu du soleil. Mais batang sa biso ba ancêtre na biso te ya mafuta. Jeune fille mobe ya 20 ans sacrifié venir dans l'évangile. Mundela luka boma ya sala mangambeli. Ba rwanzinga nkuva memela ka évangile. Et pas ba protestant ba père ba yaka ba kosa biso. Diego ka oyemda a découvrir la l'embouchure du fleuve Congo alors que ba ancêtre na biso ba zalaka déjà.
Stalin d'accord ça la chemin de fer qui m'a dit baboma pour nani akuta da ba koko na biso mais ba yela biso masolo lokuta ton ndima yango mais ko ton ndima yango ka par la foi parce que ton ndima nga évangile na ta na film le do vivre sous na ta esclavagisme été vu que tu as une indépendance mo charnelle mais spirituellement non tous parce que tu as envahi na beaucoup de religions il y a même na Chine bazi ba décider ko panza ba mosquée ko panza bilo rebelle retour l'authenticité pende ko ngai merci beaucoup na nenga bosolo ba comprendre que makambo ya na nenga logique voilà. Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Karen, oui chérie. Babende ba marié basi ba bili. Tamboni, c'est bien mon nom, c'est mon amitié. Ok, fais-tu mon nom. Non, c'est pas côté. T'es carré. Ok, fais-tu mon nom. Na yela ya ba produit banda kala pona ba tampon wana. Savon d'ici. Pembe, mounou, akosokono c'est sans problème. D'ici au collagène pour le traitement de taches, tampons, vergetures, rides et poches. D'ici réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. D'ici cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Avec Dixie. Toujours. Ça c'est bien Dinara, merci beaucoup. Et Dinara, concert à solidarité, jusqu'à maintenant, ils ont l'Obama, c'est tout absence, il y a les rois de la forêt, et déranger avec Batebele, la légende de la musique congolaise et puis africaine, Basali, avant, on a vu ce Bayasima, on a bandaki maman bébé, absence le roi de la forêt, dans la même vidéo, il y a le bizarre parce que mon basenga qui il y a belé pour ba beta na concert wana toi tu peux dire quoi nani mta confirmer mbongo basenga qui pour beta na concert wana yani kama mbongo ndemde na mona la c'est le beta qui c'est le homme da confirmer ngo ye mo na betité ba betité 12 na podium wana a betité c'est le langai ah c'est le la raison je dois te derrière te goûter la réunion et pas de miracle c'est le télécanal la couleur zo baluka tu vas essayer de faire télécanal c'est le scram tata ma passe zo baluka na couleur merci beaucoup ah c'est va bien ici il y a bizarre yo to kam no mato ici place ça c'est là maman doit bien ko humilier mais biso ko plus d'humiliation de on avait somba bilamba ba ça doit tina bilamba la honte zala on na loge yo ka ndé bato finga ka ndé baza humilier ke mabe a c'est bien zaki brigade ndasaki a umelaki c'est là tout ça c'est là programme il y a bête que ma soeur club d'amis club d'amis ouais ça ma soeur club d'amis il y a ça que bon ma club d'amis mais est-ce que c'est vrai ba contacter qui Weranson à Boyaki. Déjà pour être sérieux, oui, le roi de la forêt qui contacté. Okay. Déjà va événement banda. Et bah solo là qui bien les rois de la forêt. Les rois de la forêt accepta qu'il y a bêta sans casser la banque caché, sans que ni. Déjà biso maison mais en minute où est allé déplacement dans l'espace Schengen, tu as un problème morotier. Contre quoi il y a Siko, tu voyages à 17h à te voyager. Où est allé le visa, biso tout presque tu as un bloc mort à Milaï. Long séjour, contacter le roi de la forêt, proposer, présenter le roi de la forêt projet na bango, le roi de la forêt peut observer avec le bureau, bandima qui d'accord, si le roi de la forêt bon toqué toroya. Après ça, bango condition mo ya mbongo te. Déjà le roi de la forêt c'est un patriote. Na makambo tout est allé pour namboka. Le roi de la forêt a hésité à rater pour à prendre part ou soit à participer de loin ou de près. Déjà na idée ça de la solidarité pour na Congo. Le roi de la forêt déjà a soutenu déjà Bango parce que dans le pays n'a pas agressé
Vous comprenez, vous avez envahi na ba troupes rebelles, les belés, bande qu'on a biso na est, baza ko kufa nuit et jour. Et ma kamusubi no boyoka mona musika. Les rois de la forêt au ka bomona wana, aza mieux placé pour expliquer ba tomakameli kana est et Alvin. Biso yo kenda ti ba est wana. To leka ba nzela ba guerre wana, mo ba mise be ba oganga. Même si on a dans solidarité, nzela to leka ko lungwa Goma ko kende ti Butembo. Papa nzela ya guerre. Bato atambola kuna na convoi ya MONUSCO. Après c'est ça na ba air etambolaka. Donc kolungwa Goma si na katikata parc Virunga. Soko bo tambola fo botambola na convoi sans convoi bo tambola te. Bo kuta na ba rebelle. To mama misuma bonga na bangomba bo ngomba bo. To le kanzela wana to kinda to koma na katikati ya parc de Virunga. MONUSCO suki ane juste batu misusu et bimisi bango Goma biso to continuer ko continuer poto ganti Butembo papa to kutana ba mai mai ngana kitabo to sona ba mai mai le roi de la forêt Skolanda biso le lendemain nango ni misa weranson we la zuya robete na Butembo to le ka ba mai ba ndeko na biso ba mai mai ba otomba ba to le ka et musu Butembo ba mi sitaka bango ba na zamba ba MONUSCO ba artiste ba sepeli. Parce que on est artiste tout ça bango donc to vivre ba réalité belé bis to koma Butembo to komi Butembo na butu vers ba 19h 6h na ba to koma Butembo mardi un certain mardi mercredi massa c'est banda de 6h ti 18h massas na Butembo ba tamola te ville morte paralysée ba arme lourde de beta papa to koma 18h juma aux abisu to bima na juma bima te bela massas songa na yokio ote oui, vous avez loco. Si vous avez loco, vous avez déjeuner. Oh, papa, mais ça c'est belé bêtise. N'a pas flat obimi bonzela mudate mais ça c'est bêtise na ta ville. Papa tika ndugwame. Ah, si vous avez comme moi déjeuner. To beta tout le monde kala mo be plein na ba ekala. Donc on a vie comment on normal. Or bandi on a biso, ba ko vivre bon te vie ke baba congolais. Congolais tout faut à l'aise na territoire na yi. Voilà. Bazo souffrir nango. Les rois de la forêt to assisté et belé à Salabadon et belé. Mais c'était quoi le par rapport il y a absence naie, il y a événement oyo, il y a soi-disant solidarité. Bazaki déjà na profil ya artiste na bango, o bazaki choisi pour babeta. OK. Mais bazaki moi mascarade moko boya o luka batu pour que ezalaka ba représenter bango. Ba accuser batu misusu ke ba sengi bala. Na biso maison mère les rois de la forêt. Na bango ba organisateur bazo tala makambo. Le roi de la forêt a sengaki bango mbongo ata moko te. Mais pourquoi les rois de la forêt non pas une invitation ba proposer idée nezali. Le roi de la forêt ndimi ce qui pona bongo to goya ko beta ce qui bokomi prêt bo salinga date to su bo salinga signe to su duka mamo bu affiche bimi il y a artiste ba participer. Il va participer. Les rois de la forêt, tu sais, invitations, on va les rois de la forêt, c'est bon. Dans les invitations, il faut que ça par exemple 10 Chaba. Autant de gens qui ont été tuna ngombolo, ceux qui ngombolo, atika qui mettent comment on porte-parole, azol on pas affirmer makambo, confirmer makambo ya bongo. Vous comprenez? Na yebi écoute commenter. Tu vas mettre sur un ba kambu wana, ba kole, mo ninga za ba titre. Aza ba titre, tout le monde ba yuri kalenga. Ba obunda ba combat tozaki na Paris tozaki na ba yuri kalenga so bisala ko so ba combat ya poto au moins ka bundi ba combat be na poto ba tebe ba tikala ba mettre maloba ana kino bundini ka moi 2 communes 3 communes comment mettre au meme bende ko mettre au longo na ki mettre comme analyste. Mais est-ce que c'est vrai Bartiso a bété on a basé le côté je pense bien que oui parce que le roi de la forêt a essayé que mbongo ezate le roi de la forêt ndimaki azela que invitation na bango mais sauf qu'il y a pas eu en fait la réciprocité. Tant qu'il a accepté, bon, ce qu'il faut bâtir invitation. Bâtir invitation, du coup, affiche bimi, il y a des artistes au bango, ça qui choix au bango, il faut babeta, des babeti. Mais le roi de la forêt, ça omniscient, ça omniprésent. Tu as ça bon quand tu as musique, il y a présent c'est le roi de la forêt. Mais il y a une maison mère qu'on a dit. Et casse. Ah mon PPT. Voilà. Quand tu as l'organisation, les gars qui étant musicien, étant patriote, au bichon Stozali. Il y a des concerts à Mboka, malgré l'absence, il y a les rois de la forêt, mais quand là, il y a les kaki au Golobani. On a la gamme, on a vite fait, on a mis des parties, c'est le banao, balgana couloir. On est dans mon trop. Partie, c'est la nord, balgana couloir,
na partie ya Jomo Benamona qui a beti Sidiki Diabaté, grand artiste. A beti ma début congolais na li Kembe na bango modernisé. Ça c'est bien. Il y a mon vraiment coup de chapeau mon frère. Les restes totalité. T'es natalité. Oui, c'est la brigade, Fali Poupa. Natalité. Na ya côté parce qu'on a parti mo Jomo Boye à matin na jeune fille mo Boye. Ko ba boki hélicoptère eza phénomène oui garçon bango ba bete pe bloc a wenge. Voilà. Ba to bete bloc a maison mère bango. Moi que bokai côté le roi de la forêt mais abimi. Voilà ce que peut bana poto. Que génération Bexon ni bango na té. Voilà. Oh, les rois de la forêt partout. Si n'a pas ta famille na bango les rois de la forêt. Voilà. Merci beaucoup Dinara et Dinara actualité qui concerne il y a les 18 octobre tout il faut tous on et nalandi c'est le yo quand on est dans sur la c'est le et nalandi c'est le yo ndenge c'est le lobby il faut ça un concert il y a Adidas Arena faut signer papier oui rançon na pesa imbongo pas à prester ba te bile ba moni ke yaza mona wenge ndenge rita bengi sawera ndenge ba misem so bengi sawera comment est-ce que ya ko lo ba ko exiger bongo ben ils ont ba sentiment les ko animé ya il y a ba sentiment les ko animé to bete gari na Grand Paris azalaki te bili mdazalaki te moi bi succès bila to moi te ba compte bila comme tu ba fiche na biki bila jalousie comme de ça la bongo abibila ba bo akele bilo ne pas Jamaïque ma bimbi kaka non va jalousie non va jalousie bila yaki comme invité aza musicien maison mérité donc azalaki na droit te rezo taille belé na podium c'est normal baza bato batika ba print mona kata wenge biso to kuti ba print wana toza d'abord otambola na ba print wana avant que toi imposer pe ya biso moko te zo ko ya kala mingi tal bon ya le roi de la forêt eza ko ya boyo kasiko banzela bo comprendre que chant ba yembi ba ko yemba na yembi susu danger ko leka ndenge na yemba voilà na yembi susu danger ko leka ndenge na yemba voilà. Na yembi danger à danger c'est bien Dinara donc mais ils avaient droit na état qu'un artiste il y a on a biso kaza libre na opinion na nga na condamner na opinion na été voilà aza libre ya oloba o ya kokoloba on est dans la démocratie non dalingi za pena papier po aboy na 12 a matabu mettre moi ben na e ko matate ba papier pese be azo beta papier duplicateur ata papier non ba papier c'est belé o ya ko sela voilà Noël Botamba yo yebi Noël Botamba ya obetela nga tuna kambi wana soki tuna nani comment on a bango bien soki tuna nani wana voilà merci beaucoup Botamba voilà yo kala mingi te muti na ngala na ya pa na mato mona na susu voilà makelelo ezo dominer biso il faut to si ça ouais ba ça la macadam donc voilà on n'a pas le choix ça c'est bien et dit na rapport aussi ça concert un peu en on fait rigoler en juin les 7 na ING Arena et voilà pour battre ba ko senga question que ya trop abengisa le roi de la forêt et aligné ça un peu moins respectueux dans le sens que si un producteur azali pour ceci na ekulu tu na etango akoya eza événement ça fait longtemps où le roi de la forêt n'a fait rigola ba prestant ensemble les souhaiter to ba yembate celui producteur a tembongo kulu tu na e akozwa ebele ko lekaye sinon ba dire na e et puis et ça tellement bien celui producteur a mon initiative en déjà ba bonne chance bien dans les padres faire rigola voilà ndeko na ya Congo central ni konanga ya boma pour mère na bona na mère na biso ba kola ba place mona ba boma OK donc voilà ba pe la même combo maman Marie nga mère Marie bango pe Marie biso mère na table ronde bango bazaki so côté bazaki ni konanga pe côté Muyombe donc voilà ba bonne chance na les padres artiste mnene ya mboka na biso ba ba ki ni ba soutenir hier za la bien voilà alors ça la fierté à maison mérite fierté à musique congolaise on dit ça que le roi de la forêt yende bixo ya musique congolaise soki ya zalaki te mais musique à Congo ata kombo ya wenge metolobela ngo sauter mais comme ya zali ya moni kombo ya wenge ya toujours likolo TBCB j'ai profité en fait oui ya bébé oui kombo eza ya maison mère et puis maison mère to beta ba salle multi lelo ya ba 9000 places mais j'ai pe na ba concert ba tragédie comme la qui ya ba ndeko nazolo bela biso maison mère donc soki biso tozalaki te mais kombo ya wenge etanga makati wana eza insulte na clan wenge mobimba ya kombo ya wenge mudazo tomo qui continue aussi kombo ya wenge mudazo tombola ngokoza na wenge mais osala ni na wenge biso ba album yebi mata lelo bana le roi de la forêt ba inondé marché musical voilà la forêt solo ngebo bada so 70% on allait ba dire il y a Marie Paul
Désolé. Désolé pour lui. Désolé, héritier pas au bêta. Héritier au bêta les 7. Voilà. Héritier au bêta na dame de Paris. Ouais, héritier pas au bêta, bonne chance na goga. Nzamba sungo makamto les bien. Na biga ba spiritas na ba wingemen. Ba oya toujours au chao pour makamno pe ki na ngo pepele ndingonanga ba bonne chance na yo. Ba bonne chance na les padres. Biso pesco tozoya na Adidas Arena. Ba couleur café. La bonne chance pe na Robino hein. Il pas na date. Robino mdim. Mama bako selinga makambo kaka poya boya ngai nana bondelela ngai badega shengene fadu swadi aloba kati nana leliseli ngai Dorothée mafuta olani ndeko mo ayembi bora Rachid était pas fait rigola nani ndeko mo ba fitinga Rachid était longo makasi ya itambo na réseaux sociaux nabi au ministre balongola ngo ya ndeni te bonga na censé pour baga ya Jackie ngapela comment dinaka pena na ba prince na ngati bango ba leki o bazana kata famille bazoya na bazoya mais olanda yango c'est correspondance biso de mana o yeka na mana zolo ya yemi na zolo de ngana o mana zolo tiens biso ye mana zolo biso ye mara voza kana gorge ya Jackie mana zolo biso kana gorge so yeki même veve mana gorge mais bon de quoi na de biso emana zolo ti désolé nga emana zolo ti est-ce que ça le molo ko mukira nino iloko ya na yemba ila na yemba ke ya ni yemba ke ndeko ayemba pa faire na komoni na nani muta yemba yango JDT kasi lo batayi JDT ke ni sanga yemba bloka bana mobe na yibi bango te ni te te partage JDT wana kaka parce que na yibi on a pas validé na yo sala makambo ya livine bat baza biso de 18 ba aussi ça la bien toi aussi ça va péda c'est aussi ça. Tout ça. Bon bloc na biso maison mais ko na yemba on yemba yemba bloc ba tibeli. To bano yemba te. O ça ba dédicace to yembi na biso to kabone. Alvin, tu ko ça mamba boy ko ba ya boga ba sepelate ba José Banza Messi catalogue ba Sasun Tsawaya ba sepelate ba le panzi wa Karine Mwimbi ba Élysée Kabata mama na Jojo na kata ba Irlande ba vena ba Dani Nzila ba Ivelo ba sepelate yo lina yembelo si bobi. Ibora na JDT wana fait. Ayemba onde. Ninorobi pongana bikao susila nzoto choisi sovengana bika batamokili akomoka mwanga pourquoi nakoma mawa boye ndenge komi mawa vilanga ya kote mokuya etikali kaka nakima batamokili bakaluka bayeba resa ya likambo golf kizola dégâts matériels. Voilà, ça c'est bien. Merci beaucoup Dinara ministre. Ba dédicace n'importe ce au Baksassou moi le yembo ça la bien parce que tu comprends dédicace tout le monde l'idée c'était bani comme il temps aussi ko na maman ezala quoi. Donc voilà tu pesa ba mbote belé na pesa ba mbote pa ya Kembo Brezuka na kati ya Portugal. Un grand pétrolier, mon frère, Kembo Brezuka, na kata Portugal, le pétrolier. Na Pesio Bambo Tebele, il y a Francis, le pétrolier, Angelou Amonkolo, l'homme qui a esprit aussi de partager avec les autres. Il y a Francis, le pétrolier, na kata Pointe-Noire, Azaraye Moro, il y a Francis, le pétrolier, na Pesio Bambo Tebele, Levin Doudi, na kata États-Unis, na Pesio Bambo Tebele, frère Nanga, Levin Doudi. Pardon, je suis un peu grippé. Les Viendou du Nakata États-Unis n'a pas sur Bambo Tebele. À l'époque du Karine Mwimbi. Il y a même sur Karine Mwimbi Nakata États-Unis n'a pas sur Bambo Tebele. Et n'a pas sur Bambo Tepa il y a Guilhem Mbunga, il y a Net Kinsala. Guilhem Mbunga, mon frère, il y a Net Kinsala Bambo Tebele. Maître Serge Zima, l'avocat suprême et peu international. Maître Serge Zima, grand frère propre. Il y a Tigarale qui n'a été, n'a pas sur Bambo Tebele, grand frère. Mon colonel Tony Koulou de la République, mon vieux Nzamba pour Nabiso tout, big up toujours ici aux Nzamba Robat la Maramouté qui toko santé qui toko Nzamba mon colonel Tony Koulou de la République, grand frère propre Yves Elobo na peso Bambo Tebele, grand frère Nanga, bon séjour na Kinshasa ya uti bongo Irlande, azawa na pesi mbote pa ya prophète Bob Magema
na kati ya Canada na ville ya Toronto na pesio bambote belé Bob Magema le prophète Bob Magema na pesio bambote belé Carmel de Bafrap yo yebi Saint-Denis quand ndenge za la place tokuta na Saint-Denis Carmel de Bafrap na pesio bambote belé na robo santé venanga Willy Masamba ya Willy Masamba na pesio bambote belé na kati ya kini venanga ndenge za Élysée Kabata maman na Jojo na kati ya Irlande na pesio bambote belé ser na Élysée Kabata moi sigitoko moi simbinga tali yo komisi nzambi aïe Élysée Kabata na pesio bambote belé grand frère papa Jojo Ngonda humaine la taille avantagée Jojo Ngonda humaine la taille avantagée na robo santé Dijano Fintu na kati ya Bundes ya yope ya mwana ya Dorothée Mafuta na kati ya Bordeaux grande sœur propre ya yo ya mwana ya bienvenue Bianco na kati ya Lema ya na ngamo ya mbinga ya Gaya ya Moulai ya bienvenue Bianco na robo santé Fadou Swadi na kati toujours ya États-Unis na robo santé bongo masa na ngai Léon Kavulu na kati ya Paris na peso pe bambote be Léon Kavulu Giscard Loa na peso bambote be les frères na ngai na kati ya Paris Giscard Loa et puis na robo santé bongo Giscard Kalonda ye peso na kati ya Paris bambote belé Derrick de Panama na peso bambote belé Sassoun Tsawaya bambote belé ya Boga leader distributeur mon maman Maria et puis dans robot santé Sassoun Tsawaya encore et toujours Blaise Mavouzi Makila ba patron voilà merci beaucoup petit nae ya yo ya mwana ka batu tu balinga dinara na lingi binu ya trop ministre d'ambiance na binu yeyo bana to à maison mère le 18 octobre tous en Adidas Arena parce que ouverture ya billetterie et ça bon le 13 achetez vos billets achetez vos billets voilà merci beaucoup et tout marteler vraiment que billetterie mise en vente ça la bon le 13 mai et na 12h sur site Caraya Paris et Adidas Arena et puis na signaler là ils sont tous à chroniqueur la musique qui est un nouveau single il y a FMI de Yalim Piana Ibrator il m'a bon le 17 il y a 5e mois au Kaka 2025 Yalim Piana Ibrator un très beau chanteur de notre pays à Sabongo nouveau single na FMI et Zabongo il m'a bon le 17 5e mois 2025 et puis et Nabo Sanité, désolé, Merveille Mampouya, voilà, et Bongo, le 16 mai 2025, ambassade bourgeois et les ambassadeurs, Barobé Bongo, dans le village chez Tema, pas faisant en $10, il n'y a pas mes VIP, $30. Voilà, restez branchés sur Afrique Info Télévision. Merci à Massalanga Tour Guide Suprême, Molat ici, bon retour à Kinshasa, Jonathan, Motena Ngwanepi. Eli Pemelo Vwandu, on se retrouve juste prochainement. Merci. Tobandaki ngana ye na pasi ye utabo mwana tangongo ngana zalaki nanu na 13 ans Dr Christian Kasongo yelanga nenete na nzela kelasi ezalaki nde folie d'amour ngako na kolela motema mozoki banzaka bolingo ndenge to bandaki diezola soki nakanisi nakolela soki na banzi nakomi boma nzoto nakufa nanga martira bolingo nango alekaki mokola yenga tikiata liloba te nakanisaka kokaki kozonga na leswa nzoka nde baje na campus babombeli ngaye camarade yesena izi Maison Awatoza chez Maman Nicole Malonga. Yaka eza na poto nemeyebite yaka tokiti na metro chateau ngutia daka yau awa uzomona kimbondo la Paris jela na oyeba asaka amoni ndazabo asaka so bina lula metro bisa tani ngaba ba nini tanga awa nini awa toza awa yaka soni na place tokoti asa mwana mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyo kaka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit
spécial baproduit oyo elongolaka batache tozolobela makambo ya batampo bamama babebe ebele bamama bazotambola kaka na bapoudre na bafond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na chateau minaye mpona kolongola batampo ya bamama banduki ya bamama oyo baza na besoin kosala taille mpona kokitisa mabumu, bamama oyo baza na besoin ya kosala baforme kalingi azala na tolo monene alingi azala na nsima monene baanche monene bipende monene. Mama Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 nateka baproduit ya kogrossir bafe sein mollet hanche. Non, yozomona te oyo eloko eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko moni ekoki kosuki wana sine kopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na Lesi yeyo azobongisa loposo baproduit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que bomoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza oya te nango Nicole Malonga. Qui a dit que Bandoule kozonga te chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ntule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te. Chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa bokosepela la jolie kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge. Poussana tovanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la CDC. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy les Sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité FM Moko, Afrique Info, avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai.